Motango ya bawei mokomi 15 na botomboki ya volcan Nyiragongo pene na Goma na Nord Kivu. Mboka 15 kati na yango Buene, Katoi na Majengo esimbami mingi na potopoto ya moto bisika wapi ndako lopitalo pe biteyelo bisika bana kelasi balalaka bibebisami. Bato libwa bakufaki na likama ya motuka tango bato bazalaki kukima moto ya volcan na kokende Sake bakangemi nei bakufaki tango balingaki kokima boloko ya munzenze. Bato babale bazikaki na tongo ya lobi pe bana mapasa babale bakufaki sima na kobotama, elobaki ministre ya mbulamatari ya Kinshasa pe molobeli na yango Patrick Muyaya. Bato basusu mingi bazokaki mpota pe nzela ya Rutshuru ekatanaki pe ekopekisa biloko bya bilanga ya kobokola bibwele bikoma na Goma esika wapi eleisaka bato. Potopoto ya moto etelemaki pene na bokoti na Goma na pene na kilometre moko na ndambo na ngonga ya minei ya tongo ya lobi. Mbulamatari etindi lipinga lioko ya ba ministre pona kotala lisungi nini lisengeli. Président Félix Tshisekedi akataki mobembo moye na poto pona yango.